Félix Tango a voyagé. Voyagé na yo za bango na yo laisse sa famille na yo. Ozo voyagé. Voyagé posili sa ba pays nyonso. O mona ba pays nyonso ya ba mindele na ba mikuse na ba toseki ya miloi na ba ndundu. O sili si déjà. Tanto tout le monde somban. Usheti sa mandat e ba 5 ans. Maluka en constitution ezalo ba article 70. Na kama tout peuple tout benga malwa. Tout benga. Ndanga na zo ulala nzala. Na uche kuna na Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Félix Tango a voyagé. Voyagé na yo za bango na yo laisse sa famille na yo. Ozo voyagé. Voyagé posili sa ba pays nyonso. O mona ba pays nyonso ya ba mindele na ba mikuse na ba toseki ya miloi na ba ndundu. O sili si déjà. Tanto tout le monde somban. Usheti sa mandat e ba 5 ans. Maluka en constitution ezalo ba article 70. Na kama tout peuple tout benga malwa. Tout benga. Ndanga na zo ulala nzala. Na uche kuna Monsieur en bleu, monsieur en rouge, vous êtes en état d'arrestation. Je défends la loi. Mboka Nini. Oh, comme il y a deuxième fois. Sunga Bisso. Gouverneur, vive Kinshasa. Oh, comme il y a deuxième fois. Je vais vous montrer ce qui se passe au niveau du palais du peuple. Les gens que vous voyez d'ailleurs sont les sinistres du 4 avril 2022 réclament leur droit selon le message les sinistres depuis du 4 au 5 avril. Et vous serez très surpris. Vous serez très surpris de voir ce qui se passe ici. Alors, venez avec moi. Nous allons vous montrer ce qui se passe. Oui. Maman, papa, les femmes et enfants, tous au sol. Ils passent tous la nuit à la belle étoile, au palais du peuple, tel que vous voyez là. Après les inondations, certains étaient hébergés au stade des Martyrs, d'autres au stade Tata Raphaël. Aujourd'hui, ils sont tous devant les palais du peuple, là où passent toutes les autorités du pays. C'est ici que passent nos autorités du pays. C'est ici que passent nos hôtes des marques, les gens qui viennent dans notre pays. Ils passent tous devant les palais du peuple. Et regardez, c'est ça et c'est ce qui se passe devant les palais du peuple. Les autorités du pays doivent trouver rapidement une solution à ces problèmes. Sinon, cela pourrait devenir catastrophique. Catastrophique. Nous avons filmé pour partager et interpeller nos autorités pour qu'ils trouvent une solution à ce qui se passe ici. Selon eux, les présidents de la République auraient déboursé des fonds pour qu'on remette à chacun d'entre eux 10 000 $. Mais les personnes ou bien les ministres chargés à donner cet argent aux sinistrés auraient remis à chacun d'entre eux 200 à 300 $. C'est ce qu'ils m'ont dit sur place. Alors, c'est un cri de cœur, c'est un cri de détresse de ces gens pour que les autorités reçoivent ces messages et qu'ils trouvent des solutions idoines à ce qui se passe au niveau du palais du peuple. Passez là, vous trouverez tous ces gens. Voilà. J'étais présent, j'ai vu ces gens. Ici, je fais appel à tous nos journalistes du pays. Où sont-ils? Les Israël Mutombo, les Louis France Kouzekissa, tous ces mondes-là, hein? Les journalistes du pays, les grands médias du pays, Top Congo, personne n'en parle. Mais ce qui se passe au niveau du palais du peuple est catastrophique. N'attendons pas qu'il y ait drame à cet endroit pour qu'on trouve des solutions. Parce que ces gens passent la nuit à la belle étoile. Allez vérifier. Allez vérifier. Merci. Mais selon ma source d'information d'Olandi, parmi les comédiens, nous sommes pour ça, il s'est dit mais les leaders, les comédiens,
po bango bamesana kobengisa bato ndako na bango te balamba balakisa mpe ndako na bango te nde ti sikoyo naluki ndako ya Ladi Esobe sur TikTok, sur Facebook namoni yango te point de awana motema ntango na banzi pasi nanga ekomelaka natuni na yawe nini ngai nasala bote namonaka pasi yawe baninga tutanga basilisa bazwa misala ndeko na ngai leregrave akozangela komi de kitambo bandeko nango opération buka parcelle ekoteli dispensation na ndako na ye bandeko na ngai miniti oyo dispensation tension bandeko na ngai bandeko na ngai place saisa asomba ndako wana ezalaka fulu alepoke wana nanga mona komi na kitambo bakobenga fulafula makafu antuka na miniti oyo ndako saisa yi asembla yango bazokosa yango nakolakisaka na programme ya journée Daniel Mokwa chasse ezoko baosala mobange na nkoko na kora bandeko na ngai oyo ayebi fiston saise na bondeli bino obanda kobenga ngai ya sikoyo parceke akoya biaka. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Ah, Félix. Nyoso makambo mokilango mabombami kana mabombami kokansaka te yo ndo leki bato nyonso na pasi eza na motu mosusu pasi na ye so bapesi yango mpa na yo nayebi te ekoma likambo mosusu. Voilà pourquoi mikumba bapasi kolela minyoko ebongi kobwaka yango kaka kokende kotika yango epai ya Yesu Masiya ya Nazareth. na mituni nzambe pona nini boye pona nini boye pona nini boye na bomoi nanga minyoko uti wapi papase uti wapi kupe uti wapi na libota nanga minyoko uti wapi papase uti wapi. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Namituni nzambe, ona nini boye, ona nini boye, ona nini boye. Na bomoi nanga, minyoko uti wapi. Papa se uti wapi, upe uti wapi, na libota nanga, minyoko uti wapi, papa se uti wapi, upe uti wapi. Oh Nzambe, yo mobondisi na ngai, natango na pasi. Papa ngai, entre kitambo na banda nde yango maya makelele. Kolakisa bino yango boye komona na bilili maya makelele yango na ezali kochola konana nde balobaka masuwa konana mai pe yango ezali kopusana ezali konana yango maya makelele yango yo bokota pe na ngambo wana mingi balonzo ko baluka pe na ngambo wana bandeko bamona ndenge ngambo wana pe ezali maya makelele kasi nzela onde makadame ekokota oyo ITP akosala mosala kasi bandeko bazali kolela pona dire surtout délai bapesi bango aussi misu baye kolela pe pona président Saïs parce que ye pas ali moka babitant bazali na sika oyo est-ce que bavuka kamuta pe secondaire qui a fait avec tout ce qu'il a eu à miser et bavuka muto pona secondaire nda couper la président Saïs ya mwana minga mozo ko beli na bilili et yo beni l'action na bilili nda pour président ngo donc vous voyez comment on a nous on repose on a peu déjà c'est bon et nda pour président ngo wana vous voyez comment on a bino moko yo ngeka
misala minene ekosalama awa kasi pasi ezali ete dire bapesi bandeko 72 heures mpona kolongola biloko na bango boyoki bandeko mosusu mama moko auti koexplike biso hors caméra alobi ete mama moko azalaki awa juste kaka komona papier mama wana déjà abeli balobi mama balongoli ye kuna kolongola awa mama esi abeli parce que sali ye pasi mingi koyoka ete kasi na ye atongaki abimisaki baénergie abimisaki mosolo parce que kotonga ndako surtout finition c'est pas une chose facile hein. Vous voulez ici, vous savez qu'il y a des délai propre, délai tout droit. Après, c'est abonné, c'est la maille. Donc, vous quittez la maille, ça a dégâté. On se peut bien bosser, là, on te voit, on peut pas faire un peu de mais on va ça macadam. Macadam, avec ça, il faut faire macadam, c'est une barre. Même sur le robot. Macadam, avec ça, il est sur le roi. Alors, ça, la porte. Ça la porte, ça va ça la porte. Vas-y, tu vas pas, ça la porte. Manda plutôt ça la mis pour la nanga mabanda. Prends les gars venir, pour la venir dans la radio. OK. So bozo va pour qui ça quand tu va venir dans la radio. So pas bon l'exception ici. OK. Assez la chose va terrasser munene. Terrasser monsieur ça kuna munene wana. O peut se kala venir ça mon OK. Et coach wana mbala wata ezaita na bench. Terrasser munene lo comme na commune. Ti ekita kuna ti ekekuna. OK. Botiki yango bon pozo luka yango te bozo aka na lusam. De quoi? Pourquoi c'est la mission de son vie que vous ça terrasser, vous ça terrasser. Là ça va te rendre mais vous avez quand vous commander la batterie voilà. Mais papa, tout le monde se l'amitié. Pour la bande de communicants, ici quand on a assez, les acquis des charges publiques. Il y a ba foule la ville à Kinshasa. Est-ce que vous avez des charges publiques? Oui. Kasi manasuka kuna. Nasuka ndio zale. Mais il a dit que c'est la ville dinga dinga de na présidence. La foule la kala. Oui, ya kala. Mais bon koto. Koto ya Zamba. OK. Mais ton monde va mise en demeure 72 heures 3 jours pour na bolongwa ba ya kobuka bino. Eza mukito de bele. Bon, pour la kobuka, dans des airs. Kobuka, kobuki. Bon, pour la bâton ba tenir na. Basala na noa. Vous avez bien mbongo na ye, na passe ya mutoki na ye. Auti na ye ko sunu na ye, na ye na to ngelo ko nanga deko la fanda, to fanda to bota to bata. Abata mi sika na to ni na we. Yo sura mamo 72 bomo ko na sika, na ko so. Donc il est quoi? Vous avez un village. Vous avez un mamboko. Vous avez fanda kuna. Bawo ba chola kila bani na ba mai ko ko ba ko ma kile lo na ba so me disika ke kile lo na zo disika ke ko so bawo ba ya go to le ya ko tuka bango ba ko ni to lo ko ngisi la nyo biso ko se terrasse ko kanandi terrasse munene ngona be ba mbala wata ya ko bench izela ndela bandu ya munene yango ki na veni bandu bozo la ndela ngote bozo kana lusambo lusambo sali Principal. Hein? Et ce pays, qu'est-ce qui m'a payé? Le pays m'a payé quoi? Ce pays m'a payé quoi?
ça. On a quitté, on a combattu pour ce pays. J'avais demandé, on avait pris dans des combats, j'avais demandé, Dieu ne partait là, dans mon bureau. J'avais dit, 2 jours après, il doit descendre à la porte. Il doit descendre. Je veux faire quelque chose. Les gens disent non, c'est bien mourir. Je dis oui, ça ne sait pas du pays, je dois mourir pour le pays. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? My God, my God, where I go to? Where I go? Voilà, ah là là. Je vais essayer un peu de zoomer. Les papas monde avec la fille Oazoloba, les papas colonels pour les armées, il faut le dire, pour ne pas casser la bêtise, on a quand même un garde à côté wana, sous ses yeux. Alors le choc est tellement grand que le monsieur Azokokate, le choc est vraiment tellement grand, papa Azokokate, le choc est vraiment, vraiment, vraiment. Papa lobby que la personne qui est 2 jours, qui veut dire 48 heures. Nyonso makambo. Mokilango mabomba mika na mabomba mi. Kokansara te yo ndo leki bato nyonso na pasi. Eza na mutu mususu pasi na yeso ba pesi yango pa na yo. Na ebite koma likambo mususu. Voilà pourquoi mikumba ba pasi. Kolela minyoko ebon ko bwaka yango kaka kokende kotika yango epa ya Yesu Masiya Nazareth. Allô. Oh Gano. Allô. Oh Gano. Allô.